Salut et bienvenue sur cléboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Boyebi et Landaka Actualité. 5 minutes à l'élo, vraiment, Ezali, chers téléspectateurs, chers internautes, Ezali Ponako, Kebisa, Penako, la Moussa Diaspora. Parce que Maman Olive Lembe, Oyo Mwasi, ya Kanambe le Rwandais, na minute Tozoloba. Comédien, 40 comédiens, na lobby bien 40 comédiens qui ont trié, na Maman Olive Lembe ou a utilisé bien. 40 comédiens où Maman Olive Yemoko a poni, l'ongwa qui sasa qui Turquie, le 26 lundi le 26 mars 2018, zali na biso awa na Paris. Donc 40 comédiens wana bakosala 2 semaines awa na poto. Witi Kisasa, baye awa Maman Olive mutu atindi bango na argent de poche na bango na mutu moko $5,000 $5,000 pour basala bachana bango bazali nourri et logé na motel awa na kati ya Paris. Donc soki to sali vidéo oyo ezali pona ko kebisa batu oyo ba fréquentaka ba comédien na ba ninga na bango ba comédien parce que Maman Olive atindi ba comédien wana 40 comédiens wana ba memi ba poison pour ba empoisonner bato ya diaspora na bato tout bachaka mobulu na kati ya diaspora na ndenge ya ba combattant. Donc ezali eloko moko ezali sérieux. Donc tozui fuite et witi na kisasa et witi pe na ba ninga na bango batikalaki o ba boyaki mission wana. Donc 40 comédiens congolais witi kisasa Maman Olive atindi bango awa na ba poison pour baya ko empoisonner batu o bazalaka na diaspora ba combattant na ba masque na bango musu ba comédien. Donc nazali ko senga na petit nanga Janify yoza luambo na bango na poto, il faut ça l'attention. Ba masque wana ba ye wana ba ye pambate ba ye na mission na bango ndenge bino bovanda na poto pa na ba combattant. Donc bokeba Janify luambo na bango Douche Mike la Duchesse Hans Luzolo. Donc pour ne citer que ceux-là, vous avez belé, maintenant vous citez bino tout ezate, bokeba na ba master na bino oyo ba witi kisasa. Ata bino mobo raisonner. Donc azuka 40 comédiens ka boye. À cause de avion, batambola, donc nambongo na maboko, est-ce que bino boka c'est ça pam? Et ça pam bate. Donc bazali na mission oyo bandimi oyo ba yeko sa na poto. Yo Maman Olive dona zongela na yo Maman Olive na kama na monoko mukwana na boma yo za penza o wita na mboka oyo ya premier président ya République démocratique du Congo Kasavu, président moko respectué donc oza muyombe. Donc vraiment ba yombe baza batu moko donc respectué batu moko calme mais na éviter au kota au kenda ko bala Rwandais moko bosoko ozwa wapi yom to pese ba papier to pese que mission sala na butu boakele ata mafuta o sale masolo pa ozo sale le côté yo siko zozwa 40 comédiens au côté ba avion au pese ba mission ba ko empoisonner biso ndenge to sala awa ezola sani ozozwa mbongo ya trésor public ba comédien na bo constater que mbongo wana ezali ya Maman pa Olivier Maman Olive Salarawa. Mbongo wana ezali ya trésor public ya Congo. Donc mbongo azuka na caisse ya l'état ya ngwana zo faire voyager bino. Bozo ateke aya osomba bino bona bobo voyager puis mission na bino to sito yebi yango. Yo Maman Olive yo zo mbongo ya trésor public. Matanga rosé za kuna tilelo na bakunda yete. Rosi mukenda za kuna yo za muta social o ngana sala social na idaba. Opesi combien na matanga rosé? Mobile no mutatinda babo marosi. Yo pesi combien? Bato azokufa nzala kuna. Okupesa bango loko te ozozo ba comédien, opesi bango poison baya na mona poto awa po babo mabato. Donc c'est clair na bino eyebani bokansaki ekolikaka ndenge wana. Donc na sengi na ba comédien nyoso bazala na poto bokeba na baninga na bino ba o ba ye 40 wana bazana mission spéciale ya Maman Olive Lembe. Donc baya ko tia poison na ba comédien musu bazalaka na ba combattant bazali awa. Donc ils allaient vraiment makamoko donc to bendi matoyi parce que 5 minutes sur likambo ezali to kolobela yango.
Donc na ba combattante neti Marie la tendresse na Hollande. Donc azo kama makambo donc a lamuki a kamwe donc alobi makambo ekoki ko sala mate. Donc ba combattant ba oyo ba lingara ba théâtre bokeba donc na 40 comédiens oyo ba ye awa bazali na mission na bango Mama Olive atindi bango. Donc mission na bango to sito yebi yango yango to ko tika diaspora boité yango ne fallait to panza sango wana. Donc vraiment ezali mawa na Mama Olive Lembe ezali mawa pona yo ozozo mbongo ya trésor public ya Congo ozo kabolongo kabo yo kansiye azuba 40 comédiens là donc bo boulé na te ba Congo bo boulé nan donc azo 40 comédiens a foutu bango billet bazaraki do bazo sala tout ba ti ba koma ko tout na ba Dubaï. Donc siko lelo le 26 lundi bazana Paris bazana loger dans hôtel mo na Paris to ko pesa bino adresse hôtel wana boko mi la bango na ba ye na mission na bango. Donc vraiment ekomi passe na mawa bino moko na tiki botala nano mboka wana ndenge ekomi botala sanité eza na mboka wana na makambo oyo ezoleka na mboka wana na mutu moko ozotala pena ndenge azoloba na pesi bino ba image oka ndambu botala makambo ezoleka na mboka wana ye Mama Olive atiki makambo eza na mboka wana afuteli 40 comédiens, billets, avions, après on a argent de poche, logé et nourri, bah na poto, bah ko boma biso, bah toi diaspora. Donc bon là là bah image on a tiens bino, bon mon abino mon mboka na niveau économique. Boma Mwinda, na français, balobarani. Enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça. Boma Mwinda, na français, balobarani. Boma Mwinda, na français. Boma Mwinda, na français. Allumer et... Non. Allumer et fermer. Fermez la lampe. Fermez l'interrupteur pour la... Non, fermez la lampe. Fermez la lampe. Fermez la lampe. Boma Mwinda. Na français balobani. Atteins la lampe. Atteins la lampe. Atteins la lampe. Boma Mwinda. Na français balobani. Boma Mwinda. Boko bien on est en France. Boma Mwinda na français. Ah, petit nous tanga bolo. Boma Mwinda na français. Totiki Sabino. Limez la forêt. Limez la forêt. Limez la forêt. Limez la forêt. Boma Mwinda. Na français balobani. Atteins la lampe. Atteins la lampe. Atteins. Ndeko ufuta mbuta. Boma Mwinda. Na français balobani. Arrêtez la lampe. Arrêtez la lampe. Arrêtez la lampe. Boma Mwinda. Na français balobani. Boma Mwinda na français au koloba ou bien cessez le fait. Cessez le fait. Cessez le fait. Cessez le fait on a loba. Boma Mwinda. Na français balobani. Boma Mwinda na français. Tuer
Les lumières. Tuer les lumières. Tuer les lumières. Boma Mwinda. Oh, non. Boma Mwinda. Déjà. Mwinda ya pétrole ou bien à courant. Tout comme la colère va tuer les ampoules. Tuer les ampoules. Kombo na wezane. Kombo na nga Saint. Saint. O tangaka. Natangaka. Oza en classe ni. Na raté déjà 2 fois na 6e des humanités pédagogie. Ok, mais nzamba osunga yo, je crois année oyo nzamba pambola ozwa. Question toza nango eza oyo sabiso. Boma Mwinda na français balobaka nini? Boma Mwinda. Arrête la lampe. On arrête la lampe. Arrête la lampe. Ah, naloba sunde. On arrête la lampe. Donc binomo goto na ba image ou de kiboka donc marwa penza na mboke comme na niveau oyo binomo na boka ça parce que Congo na habité to komi on dirait ce kanambe azola biso kiswa ba beksa biso mutu bota la ba comédien na ba yeba ba misu bazana ba ndakote bazana biloko te pourquoi mbongo wana apesa ki bango te bazui ba ndako ou bien akabeli bango ba ndako ba apesa bango ba ndako azwa bango alongo na bango kaka ba ya osaka 2 semaines na poto apesi bango $5,000 na mutu donc ezaka pamba. Mais bon boulot là donc c'est que bandimi mission wana donc déjà bandimi déjà parce que biso toujours ba fuite ba pas pouvoir miso baza kuna balingi kanambete ba moment ba opesa biso ba information to pata donc 40 comédiens ba komi le 26 ça wana Paris bazali na mission ba yena ba poison ba tchela ba to diaspora ba combattant donc na yebisi Janify yo ndezo lwango na bango keba na ba master na bino ba oyo ba ye awa ba ye na mission na bango parce que mbongo na ba ko opesa bango ba vandi na kisasa et puis au monique ba misusu bazui ba monter ba misusu bazui ba monter parce que bazalaki d'accord te na mission wana donc dès que to lobaka na 5 minutes boye ba ke nazo profiter pe na pesa nouvelle na pesa bino information que radio tozongili radio donc ngai na petite sœur na ngai Dani Bokomo boyebi tozaka biso mibale donc tozongeli radio ndenge to banda na radio Dani Bokomo bazosala émission na ba comédien ba musicien donc émission moko ya ba invité divers donc ngana osala makambu ya combat donc boyebi que dernièrement donc samedi passé na yambaki Pierrot était là samedi oyo ezoya na boyamba Rex Kazadi donc bozana numéro fixe ezali bozo benga en direct et recapé en direct sur internet donc dès qu'à tolbara na 5 minutes nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngagne. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. En 2018, Kabila Akokufa. Clever!